N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aception 3% et Bouganzoto. Tokomi kokata bongi derrière Nzoto. Yo kaka na sima. Tokomi kokata baranzoto. Yo kaka na sima. Tokomi kolata bafonon Nzoto. Yo kaka na sima. Tokomi kotiesa baplante Nzoto. Kaka na sima toko suka wapi nzoto Tani yesa petikali nzoto Kaka toko nikolaka malarios Etikali pamba Chepignon na waizloso etikali nzoto Anzoto Awe nzoto nawa Merci mingi na événement où le service est les choses na kaka parce que les âmes volonté d'ensemble. Alors, tolingi kobanda matin na biso na livre ya Genèse chapitre numéro 3 verset 19. Tolingi koyeba liwa ebotaki wapi et pour nani liwa na kati na biso. Pourquoi la mort? Pourquoi la mort? Et d'où vient la mort? Alors, dans le livre, il y a Genèse, chapitre numéro 3, verset numéro 19, et il dit que nous avons Nzambe, Nasima, il y a papa na biso liboso kosala mbeba, abengalaki bango na kati na jardin d'Éden. Azoyebisa bango na verset 19 que bino bokolia na motoki na bino bokolia na motoki na bino kino bokozonga na mabele boyeba ke bino bokutaki na mabele pe bokozonga na mabele tala isika liwa eutaki tala liwa isika eutaki nzambe akelaki motu mpona liwa te mais tant que la mission à Adam et Ève, basali lisumu nde place liwa eyaki yango alakaki bango bokolia na botoki na bino bokolia na pasi na bino bokolia na misala na bino bino liwa ekokuta bino boyeba ke bozali bato boutaki na putulu pe bokozonga na putulu.
eloko tango nazotanga Biblia nazomona ke ya solo nzambe akosaka te ndenge alakaki motu ndenge mpe esalamaka toliaka na pasi na biso na motoki na biso soki osali te okolia te soki obimi te okolia te eza réalité. Alors nzambe aye koyebisa bango lisusu na kata livre ya Deutéronome, na livre ya Deutéronome chapitre numéro 30 verset 19 azoloba bino nazozwa likolo témoin mabele témoin na oyo nyonso ezoleka na kati bafii na bino parce que boyebi te de préférence nazopesa bino bomoi nazopesa bino mpe kufa mais bino de préférence bopona bomoi mpo na kati ya bomoi ngai nakozala elongo na bino tata nyonso ezowuta na maboko na nzambe ata tolelaka na biso ata tosalaka nyonso tokoki kosala yaya liwa eutaki epa na nzambe ye moko alobi nazozwa likolo témoin mabele témoin oyo nyonso bozosala de préférence bino na te liboso na bino kufa na bomoi bopona eloko moko me ngai nzambe nakopréféré bino bopona bomoi. C'est pourquoi tokomona ke na ntango na kala motukula Adam aye kokufa na neni na 930 ans Adam aye kokufa oyo azotosa na amour du prochain oyo alingi moninga na ye lokola ye moko ye wana nde akomata elongo na Yesu Masiya na likolo. Alors tosela mokolo ya liwa te parce que mokolo ya liwa ekozala trop tard. De préférence tobanda kobongolesa mitema tolinga baninga na biso tolinga babote na biso totosa babote na biso boye nde mokolo Yesu Masiya akoya tokoleka na jugement te tokoleka vere elongo na ye parce que alobi na biso na livre ya Hébreu azoloba te ngai nakoya kozwa baoyo ya ngai nakoya kozwa baoyo ya ngai nakomata na bango elongo na ngai besika ngai nakofanda bisika bango mpe bakofanda. Alobi tokosala na bango na lola pendant 1000 ans tokozala na bango na lola. Entre temps pendant les 1000 ans nzambe bitami ye moko azoloba te ngai je vais les prendre de la terre nakobongola mokili oyo nakozongisa ngo lokola ezalaki na kati na paradis. Pendant 1000 ans oyo biso tokozala na ye na lola koto ya toloba je vais recréer la terre nakobongisa mabele oyo ekozonga ndenge ye akelaki yango ekozonga ndenge akelaki avant Adam na Eve bazala na kati na paradis. C'est pourquoi alobi na biso ke na ntango wana biso toya kokita na kati na mabele oyo biso tokowuta lola tokokita mabele oyo mabele ekochange kombo ekokoma Nouvelle Jérusalem. Bueno Misele Bébé Tongai, né à Kinshasa le 12 août 1972, fils de Monsieur Misele Philémon, décédé, donc papa Koufa, et de maman Basolo Brigitte, vivante, née d'une famille de 4 enfants, dont des garçons et des filles. Il était le deuxième de sa famille. Sa province origine et le Congo sacral, c'est terre de Tifunda, territoire Luozi, village Kimwanzayambi. État civil, marié à Madame Sylvie Kengouleka. Il était fidèle de l'église Bousson Ardent. Papa a sauté à Bissot, papa a Bissot à Koufi,
azali kosambela na église Buisson Papa Adam. Études faites, études primaires à l'école laïque Likasi Julie quartier 6 à l'école primaire Naïkouna et humanité à la mission donc Miamba Seder Balari Congo Central. Donc à l'église qui va études humanitaire na Congo Central. Et après ses études, il était allé faire sa vie en Angleterre, précisément à Londres. De 1995 à 2010, entre parenthèses, 15 ans de son vivant, il aimait bien qu'on l'appelle Mwana Vivala Musika. Donc, on a dit que Mwana ya Vivala Musika. Donc, na mikolo nyonso koma na biso totalisé na se na mokili mbula ya 52 ans né à Sali parcours na ye na se ya mokili étant vivant. Yango ezalaki lokola biographie ya papa na biso Bebeto. Tokomi na moment ya témoignage ndeko ya famille ya quartier camarade amis, connaissances, au hasard, un bon souvenir. Il y a papa Bebeto, Azara qui est ensemble. Au groupe, ça n'a pas sélection de Zali. Pour un décor à biso, Yaya Nabiso, Nongo Nabiso, Leki Nabiso, Tiki Biso, Asanisi Biso, Awa, Nabutu Yadelo. Merci tout d'abord à la décor Botiki, Banda Kunadino. Boye kokabolama elongo na famille oyo. Alors Bebeto oyo lo atiki biso asa moninga tovandaki na ye azalaki mutu ya batu ayebaki kovanda na batu azalaki bien parce que mutu nyonso na bomoi na ye aza na malamu na ye aza mpe na mabe na ye mais Bebeto vraiment azalaki social elobi ye moko lelo nyonso abandaki koloba nasepelaka na pasi ya mutu te mpo nayebi liwe ezali nzela ya moto nyonso eloko abandaki kolobako mingi alors ayebaki kovanda na bato bongo mpona biso oyo tovandaki na ye tozalaki na ye tamolai eza mpasi mpona biso mais liwese eloko oyo nzambe ka moto ayebi sekre wana alors toyebi te nini tokoki koloba mais tosengi mpe nzela na bino famille ya Bebeto Mayo Mizele yazalaki mutu moko ya spectacle. Alors makambo yazalaki ekosalama mpe mutu ya lelo de son vivant azalaki mutu ya batu lolenge atambulaki nde ekosalama awa eza nango desordre te eza mokulu te mais tokosala yango lolenge ya babeki kosala. Tosengi nzela na famille tokotalisa lolenge ndeko na biso afandaki na biso ndenge azalaki eza na ndenge mabe te eza mokulu te me tokosala mwana kimia nyonso oyo azalaki mutu ya batu. Alors eloko vraiment oyo nasimbi mingi abande koloba leli nyonso nasimbelaka na pasi ya mutu te mpo nayebi liwe eza nzela moto nyonso lelo yatiki biso liwe eza nzela ya biso nyonso parce que toza baleki nzela na se atango mutu nyonso akokende mpo nzambe ka nde mutu aza eternel seko na seko na biso nyonso tokoleka. Merci nakanisi
Que son âme repose en paix. Badeko na pesi bino bote na ego témoigner pour na papa ya kufi awa ngai nazalaki muninga tofandaki na ye ndeko oyo akufi nazalaki na ye na bandaki kosolevema mingi azalaki na susi atanke ndeko autaki afandaki na mitele na poto sikoyo baye korefula azongi Kongo tango avandi vi abandaki komene sikoyo ememaki na pasi makasi azalaki na susi ememaki ekwamelaka mpe mingi po akosanga me ekotomi erere ya mokemwa maladi ndeko akufi ezali biso pasi. Merci na suki wana ngai nazoresoneka keloko moko oyo peut-être baninga babosani bebeto azalaki soki ameli suka nango fayemba nzembo moko nalelaka kaka mwana Bamaraîcher,
ndeko na biso bebeto papa na biso oncle wana baza bamaraîcher bazoleka awa baza bamaraîcher bango wana bazoleka kolakisa bolingo na bango bazalaki na mwepa ya papa babien baza bamaraîcher wana baza bamaraîcher ato bazalaki baami bakamarade ya papa na biso bebeto akosima na bamanyama bakoyakolela papa baza bamaraîcher wana baza bamaraîcher baekolakisa amour bazalaki na mopa ya papa torapeli encore pour un programme corps eza na morgue ya 7 ya kala tokutana na morgue na 9h destination cimetière Kimpoko Nécropole 2 na Kimpoko donc na 9h toza déjà wana na morgue ya 7 ya kala DJ azokobalancer kilombo un moment tokozonga mpona koyoka mot de la famille mot ya famille tokoyoka ngo après DJ azobalancer biso kilombo un moment tokoyoka mot de la famille très bien. Salam alaikum.
Petit,
Soleil la veille encore. Ah, je sais pas, il va faire pied. Je sais pas, son pied. Le passé. Là, il y a un forme, l'amour. Regarde là. Il y a photo. La forme, l'amour. Le ligne, on se bat. Le ligne fait pour la canne, il va aller. Le passé. On a fait la biso à telle télé. Le regretté. Venez derrière, maladie. Donc, il y a un regret. Il y a fort. Hein? Et ça, il va c'est là, maintenant, sur la batterie d'accord. Et pour que donc, vous avez dans le calme, donc, tu m'as dit, le calme, mais, le regretté n'est pas fait à derrière. Vraiment, il y a une photo, parce que c'est la photo, à couper les awa. Mais, le regretté, non, il n'y a rien à passer. Non, il n'y a pas rien à faire. Le soleil, il y a un regretté. Le regretté, il y a un faux. Calme. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com